L'histoire du jour na diki na TV bandeko mbanda ya mama bebisa bana ya mbanda na ye. Mbanda ya mama abebisa bana ya mbanda na ye alakela bango mabe. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit Diki na donné kandono tete la Kema Fumbe on dirait que de la Suède. Gros coucou na baboni nyoso Diki na TV partout dans le monde ici Kabozali. J'ai dit bienvenue na ba nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier ba sponsor officiel Diki na TV, ba héros dans l'ombre, ba papa na ba mama ya fondation dollar pound euro eloko pamba. Bongo kwanza na franc congolais c'est dit les chombe yo yo soutenaka nga spirituellement, financièrement, moralement, physiquement, nzambe na ngai bana ko pambola yo ba championne ba gangi lisusu bandeko ba bolingo. Papa moko azalaki na recherche ya kobota bana mibali abali basi 4 pona kobota bana mibali. Mwasi na ya liboso abotoli basi bafi 6. Donc papa nazalaki soki déjà 3e enfant ozobota kaka mobali mwasi azeli ombanda. Mwasi liboso aboti bana 6 ya basi bandeko s'il vous plaît. Aye kokuta na deuxième femme aboti 12 wana nyoso basi na basi. Au total papa komi na 18 filles. Aye kozwa 3e femme bandeko mwasi misato aboti bana 10. Bapekisaki ende kobota po soka continue kalinga kufa. Aboti si bana normal les 4 wana lipaso na lipaso malgré baza ko paso la boyebi na Afrique mais mama alingi te a continuer kaka kobimisa mwana mobali oya suka wana ya 10 nde babi soki o continue na yo na mwana ozolinga kobota bokende nde mama suka na bana 10 wana nyoso to bande ko basi na basi. Donc notre papa na si bozo compter 6 filles 12 10 ça fait combien? 6 plus 12, 18, plus 20, plus 10, 28 filles. Papa na biso aboti bana basi 28. Mais na motema na ye, azomo aneti aboti ti. Basi wana magorodo mabata. Bako kende bako bala, bako za kombo ya basi ya mibali na bango. Bino mo boyibi papa na biso ya kalane bande ko kanisa. Mais papa, ce qui défend Sylvain, notre papa pouvait se réveiller ici pour na koyebisa yo. Bota bana basi yo kelenga vie. Moi ça kokanga moi 20 atina songa liputa boakeli baboti mobali po songa ifo ezala 1000 akata 500 les temps au salango une fois par année ba no abasi mikolo nyoso batindaka moi choke oyo kobeta kalki bo se retrouver na ba $5000 oyo bana ewuche pa ya bana ya basi. Ce sont des erreurs ba parents na biso basala. Ce sont des erreurs ba boti na biso basala zo mona kete bozui eza ya bana mibali. Ce que boti bana basi c'est comme si que net ce qui ndengeni. Et pourtant mobali nde yonde à part nzambe mobali nde yoko définir pe sexe ya mwana. Ya fandi yo muto ye na makambo otikeli ya makambo wana esali kete mwana sexe mwana bimi. Pourquoi vous condamnez les femmes? Pourquoi vous condamnez les femmes? Jusqu'aujourd'hui ezana ba gene yo basala rango oya botaka kaka basi te yondo botaka kaka basi. Bande konangai papa na biso avec 28 magorodo na ndaka lobi ngai na koyo osuki sa vie na ngai te kaka na bana pasi amoni ta sale le côté ake kozwa 4e femme s'il vous plaît. 4e femme wana papa na biso vérifier ki malamu atali na famille ke o babotaka mibali mingi ake kozwa mwana si ya 4e. Moi si ya 4e wana zalaki vraiment jeune par rapport ya basi o ya liboso surtout moi sa liboso na ya mibale o ya 4e zalaki penda ki ndendi bino moko boyebi tango zokende kokota libala ya tembe balobi ke kuna kaka basi na basi yaya so balobi ke te yaya ki mbiolonge botsaka mibali olie balobi mélange ya nini o di pétrin light po bota mibali bande komeli balobi so ba supporter bagangi yo loba po mwana mbala ya okoma neti zoba pona nini mobali abali yo uniquement po kokisa rêve na ye okokisa souhait na ye ya kobota mobali eza na stress et ana stress bandeko o mona dikina light omeli du pétrin light omeli. Pourquoi? À la recherche d'un garçon bandeko na yebite soki ezalaki mawa ya nzambe soki le msumwana mwasi wana tambolaki ou bien te kaka donc nzambe alobaki yo kobotaka mibali à partir ya 29e enfant bandeko mwana mwasi wana tanga ye libala zemi po papa ande kobote
papa ande ko bota donc zemi ye 3 mois ezebele tango zo koma ka mbala moko recevez take it maman ko libumu ba supporter bakangi wo ndeko na biso mwasi abandi zemi na ndako alibala yaya papa azalaki tellement impatient ya koyeba zemi tango epusani ekomi na ngongo bakenda kotala na échographie bakende kotala boye yaya bakalaka yala on a pas mis tutu penda ya tutu afandi kuna na kati azoningana mwana mobali hey, papa lobi mwasi yeyo vous pouvez vous imaginer kisakata ya mwana mwasi wana aye kokuta baninga baboti magorodo aye kokuta baninga baboti kaka ana amato ato aboti kaka basi bokoki kusimagine papa wana amemi mwasi atie na nkata mwasi akosola te mwasi asala nini te donc bambanda baninga na ye basi bakomaki nde baboyi na ye parce que aza komema nani okito oyo batetela balobaka mokitani ya papa ye wana aza na lipo parce que mwasi wana azomema okito bakalaka yala mutu akosala nini ako kombo ya famille vidare wana sedwaye français kimi na ngongolo bandeko na ngai mwasi liboso elle était tellement touchée esalaki epasi komonaka basi nyonso to baoya kodefile na ndako na ye et puis ce n'était pas que mobali azweli mwasi na banda mosusu na lemba mosusu na matete te bino nyonso to na lopango monene na bana na bino wana démerdez-vous soki babengi yo na yo uye bango tu na lopango monene ezalaki na province ne makambo ebande kosalema bandeko mwasi liboso alobi mutu nyonso to atia makoni na lopango na nga na ndako na ngai mpona kodefie mariage na nga mpo ngai naboti kaka basi yo koya kobota mobali mutu moko ta kobotaka mobali na ndako oyo ata amonani kaza mobali na miso ya bato me kati na ye akozala mwasi bandeko na ngai bino mo boyebi basi na zuwa bilobela mwanza makambo aloba bato batenda na bango yango na considération te mais abande koloba avec douleur ke bino tout oyo bino boya kodefie nga preuve aneke mwasi ya mibale ya abota 12 abota kaka basi na basi ya misato aye bandeko abandi césarienne 4 fois mobimba na Afrique mobali azalaki na mwa mbongo bazopekisa lobi te na forcele mosu na kobota mobali aboti kaka basi 10 ti aye kokata po ya komemele liwa mama wana liboso ande koloba mabe ngai boye kotungisa libala na ngai mpo ngai na libuma kobota te bino nde boye na libuma kobota bana mibali mutu nyonso to akoya na ndako oyo akobotaka mwana mobali te ata bimisi mwana mobali boye bato bamoni mobali me kati ya mwana wana akozala mwasi bandeko na ngai baboti mpe ezalaka mpe na age moko baparent zo ediminaka nango oaccepte na o situation na oke te mobali aa na basi kilikili mama oyo ya 4e aboti bana 5 bandeko 3 filles 2 garçons donc papa na biso 28 bafilles oyo azalaki na bango na ces 3 femmes na 3 filles oyo ya 4e femme abotaki au total papa azalaki na bana 31 ya basi imaginez-vous bandeko imaginez-vous lycée molende lycée montema mpiko soko otangi bango nyonso awa yaya c'est plus que du pétrin papa aboti 31 filles na 2 garçons 2 garçons wana aboti bango na mwasi na ya 4e nde sikoyo ndeko mobali akomi koya kopesa explication na mwasi oyo ya ye ntango ndeko na biso mobali azokola tout était normal me bomoni ntango moto azokola peni na ye ele ya monene bandeko ezokonda ezofionoka lokwa papa na bango azalaki na bamoyen bande kosala makambo ya bamatière bandeko na mibali tous les débats na mibali bayaki na poto baye na poto esi bakoli bake na Amérique bandeko na ngai mobali kaka na nzoto nabetaki histoire hier na live me nalingi nabeta ngo mokuse mpo topesa na conseil mobali kaka na nzoto boye omoni mobali me kuna na se mami wata mwasi ndeko na biso mobali azokola nzota mobali ezodimini
ezofionoka ezodimine ezofionoka ezodimine ezofionoka bandeko même na batestikile ekomi plat nzoto ekomi lokola mwana ya mwasi ebimi kaka na mwa virgule moko donc mwa doa moko ya moke neti ya bebe ebimi ezodiembela bible elobi malédiction sans cause ezalaka na efe te bana ebele bakutana na baproblème biso basi oyo tokenda kolinga koningisa mabala bato lobo okutana na mbandana aza motema malamu azala na pumbwesken te azala na sorcellerie te ou bien sorcellerie mais soki okokutana na sorcellerie bandeko akolokelo bana y aura rien de bon ekobima na bana wana bahéritier du trône paladium ezokonda kasi kokunda paladium ezosala régime au fur et à mesure bana bazokola ole nzoto elanda paladium elanda nzoto paladium ekomi timide ececere bandeko nayoki kuna basupporter bagangi donc paladium ekomi timide ezofionoka mwana ya liboso ya mobali bandeko il mesure presque 1,90 m mais soki otali biloko aza nango entre ses jambes sintia ye malobi eza libabe mamongala lobi akabwana yakanisaki eza kaka belekete be mais oyo wana moni eza ececera esuki kaka wana te ndeko ne ya mobali parce que 4 fois babotaki bana mibale ya mibali misato ya basi bango nde baya poto bao mibale ya mibali boyi bapapa na biso après avoir mis au monde autant de filles oyo kobota bana mibali bamemaki bango donc nayebi te na koloba nini baprince ya Egypte kutu bakosa bali mbali oyo baye kokende États-Unis ndeko ya mobali wana mosusu leki oyo ya liboso mwana mibale ya mobali situation wana eleka etelema makasi komona ndenge nzoto ne eza kofionoka komona bandeko ndenge paladium ezosala grève de faim yango moko eza kokonda mwana wana ya mobali ya mibale ase suicida na Amérique à cause ya nini ya paladium nde paladium eza kofionoka mwana wabi te namona na nga bato basalaka ba régime akoka te amiboma donc mama na biso ya 4 atikali kaka na bana misato ya basi moko ya mobali wana olepa fanda luka nzambe na ndenge na ye asali kaka tout ake kozwa ser moko engagé mwana bisa mwasi na 27 ans engagé oyo nakosimba yo te mpo naza konore yo nakosimba yo te parce que vraiment nazo compter sur yo I want to this bandeko nzoka nde anayi kobomba nini bamatière première alobi ke okende koyebela nka na ndako kuna bandeko na nuit de noces mwasi alati oyebi biso nde tobongamaka alati mpenza barobe de nuit banuisette ya marinda wana atala kuna boye epa mobali basupporter bagangi basupporter bagangi lisusu lokuta mibali ekoma kaka mosala makasi ekoya nango ezongaka patati patata likambo ya soni mwana tanga moni eleki nakoyebisa ngo nani nayebisa ta mama botanga abengi mama nga na okoka te mwana mobali oyo afonctionnaka te moye eza te mama ola yamba mwana na ye ya mwasi apesa ye conseil yo esengeli alobi na mwana mwasi yo ozwi kindumba batata mwasi na yo kindumba wana oza nango ya batata mwasi na biso na famille na biso makambo ozolobi ezalaka te ke mwasi okende oza na lokoso na marke na yo mama eza likambo ya lokoso te là-bas le terrain mabula l'albitre kolo le supporter est méchant eza likambo ya lokoso te mama azo comprendre te alobi na mwana soko ozwi kindumba batata mwasi na yo eza mawa mingi elekeli mwana biso donc ntango mpenza mobali akomaka na mwa esika ngo mwa mosapi wana ebimaka ezotala mwa liboso ndeko na biso mwasi akanga foto mpona kotindela nga mpo na comprendre pasi na ye live tosalaki lobi bato bapesaki conseil soki oyokaki te kende koyoka mais nazo topesa na conseil
Pardon, bandeko. Tout se paye ici-bas. Okanisaka te ke soko sala eloko moko boye yango na lobi. À moins mbanda wana mwasi ya mobali na yo azala na ye muta motema malamu. Soki okuti ye na kindoki, okuti ye na sorcellerie, yaya vi na yo kobeba pe ya bana. Yango wana na bina beta lisolo mokili makambo. Tala mobali miskle bandeko, tala bras liboko pinda. Totali mobali bolobi seigneur. Uyanoli ibondeli na ngai. Bandeko na nga nzoka kuna des terrains. Et cause en mabulu, ce sont des choses qui arrivent. Na vie à moto. Yaya, les terrains ils ont mabulu. Bah c'est porté bazo ganga air nyoso et puis les ballons est dimi. Donc je sais même pas si je peux dire dimi. Les ballons est vraiment dimi. Dimi. Ça c'est plus que du pétrin balde. To yeba na kotambola malamu na mokili. Oya ko sala ba innocent mabe pamba. Pona lokumu na yo, moi saboti mibali oye ko sacrifier bana. Moko miboma. Moko ye wana. Azo sala nini? Aza ko menacer moi si na ye. If you leave me, na ko kill myself. Na ndenge nini? Donc ceux qui oboyingo tikinga na ko miboma. Mwana mwasi azo yeba te. Asala nini? Aloba na mama bote mama bitika kindumba ya batata mwasi na ye. Biso na pana biso to yeba makambo wana te so to bal to fandaka na libala. Mais on comprendre te que kuna les ballons est dimi. Ce n'est même pas que le terrain maboulou. Le terrain peut être maboulou, ça passe. L'arbitre peut être colo si tu es un grand joueur donc tu peux marquer. Mais si les ballons est dimi, ya yebando kima kimona makolo. Yebando kima kimona makolo kanisi ozana ngoli kola likolo nzo kezas na sali ko. Botala di petre. Pande kona lingi bino ato. Aimer partager ko bossa na surtout ko s'abonner te ba journée malam ta ko yoka boy la champion na musala ko ta mundele nyongo kata ko na biso fe ko ta courant Jesus so no was too macho makambo yo nato yalaka. L'homme intelligent voit l'avenir venir et il investit. Maman lopango elombe, papa lopango elombe. Cité Odimba prospère. Non loin ya aéroport Yanjili. 5 minutes ya aéroport Yanjili. Entre Bibwa. Na wende ya Bibwa. Kuno rokuta ba terrain ou ezali kote kama na cité Odimba prospère. 20 sur 20 na $3,000. Bandeko to beleli basi ya mayele. To beleli mibali ya mayele. Oyo bayebi ete mabele epolaka te. Chaque année mabele zwaka valeur. Et la moko somba lelo lobi ekomi na ngotombola. Mais mabele osombi lelo lobi ekosala nini kopesa yo mosolo. 20 sur 20 na $3,000. Non loin ya aéroport ya Njili bandeko. Okuta. Terrain ya plat, okuta terrain ya ngomba. Ça dépend posa ya motema na yo. So olingo tonga na ngomba po mona paysage ya Kinshasa mobimba. Yo, so olingo tonga na plat. Kaka yo, ba terrain zali bien cadastré. Awa to beleli basi ya mayele, mibali ya mayele ba monaka avenir pe ba investisaka. Benga numéro 1 ko solo na boss Odimba na madame na ye bibi Odimba. Donc ba solo laka plus que même makambo yango po ba yebi pasi ya diaspora, ba yebi pasi ya poto ndeko kozala de suite. Olingo zala voisine to voisine à la championne Yaya Somba na baji na biso photo benga ba mama mapango moi ba 10 ba 15 terrain pour na lobby et pesa takas. Bonne journée à vous et dans les saignes.